Tu es mon papa et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Nakati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Boko kiko ya baba ya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei. Totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique o bazoteka ba duvet bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture ototie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso oto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Appartement numéro 5, hein? Oh, maman, déjà, le bataille. Elle n'a pas de chambre simple, hein? La chambre, la biso simple, la chambre, moko ya monene. Chambre, la biso simple, ya ngoyo. Chambre, la biso simple, faisant la télévision. Eza climatisé. Climatiseur, ya wana. Toza na frigo. Mbetu na biso ya ngoyo, eza lui à 2 personnes. Totiaka moi kiti moko awa. C'est pour lingi wa mesa ba otie la table awa. C'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka. Appartement la biso yango eza propre makasi. Eza appartement ya $20 par jour. Donc chambre simple, il y a 2 personnes. C'est pour lingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene to koki kotia moi éponge awa na se. Et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le but, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Toza ko bunda na kaka pona bino, pour la bossa la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam na appartement na biso. Appartement Bidor, Bijoux d'Or. Eza na matonge na Irebu A37, où eza chambre simple, toza rappelle na ba chambre salon cuisine. Toza pe na 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confier na biso. Beaucoup à jamais d'ici. Ah, il y a surtout qui toko. Contactez-nga. Na numéro eko bimawana. Benga maman Bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres. Toza na porte moko ils a caché to bomba yango. To ko fungola et puis to koti na chambre, salon, cuisine. Oyo di maka chambre simple ils en a $20. Ce que l'ingi complet, on surtout à $50 chaque jour. Mais maman bijou le but qu'on a prêté, benganga, on sait la réservation à place n'a yo qu'on a jamais dessus.
à partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi appartement ozo mona ya $20 so ko sala partir ya ba 3 mois 90 jours to kozwela yo na $15 par jour na appartement oyo. Contactez Maman Bijou na za wana pona bino 24 heures sur 24 heures. Bye.